Gauthier, maman. Et ça dit nini, là, pas nini. En fait, Gauthier est ici à Jojo. Alors, puis Jojo a souvent sa finalité, maman. Sa finalité, c'est non, non. Hein? Sœur, non, non, quand on a le bac. Eh, Yesu. Donc, Oui. papa est en bas. Ozo mona, ozo yoka. Ne ma bala nganga. Heureusement le baki que makambu so le baki koki ça. Ozo yoka. Télémanie. On dit makambu so le ka. Gauthier, frère Gauthier, afandisi lelo, Jojo piqué Chris nenga zawana. Avandi alo piqué nenga zawana, azoba nese no tolo ba no ndibaka. Pesa na sa. Papa ça psycho. Asa. Asa hôpital. Hôpital nini? Hôpital nini? On ça ko lukia ba to ba problème na vie hein. OK. On vit sa voiture. OK. OK. Na le ba makambo, on ndibaka ngai. Mono za lo ba ki to. Ndamgola kuta na ina nzela la ngai tana ko bosa na kazaka prophète na ko lata ye ya Jojo yo za mama na biso omoni soki ba parents na biso bazala ki na ba mo me makambo no teskala osala mate et ça bika pour ça ba parents te pour me kolobela biso azate o pesa nga souci ce bi paso nga za no motema aza ongana yini na vie nanga mobimba apesi yo pasi apesi yo pena pasi tala soni yo kusona kati église akende ko linga ser oyo yo vandisi na kati ndako ayaya po nini boyeko po na nini ozolela bolingo oya ko kufa tiki mobali esi balingani mwasi mususu non c'est ko vérité ye moko avandisa yo oya ko lela ngai Nana mwa mi balete na mwana misatu. Oya na nona sima aza mwa mobali. Okoka koswane boete. Makambo nyoso ayebi na yango. Mais ozo wanga na pa na ye. Ozo wanga na poani. Si, prophète abanaka na mbonga mobali na ngai. Ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Zani? Docteur Lobini. Appliquer la crise. C'est une crise. Mais Gauthier, il est où? Des jours na koma amona nité. Yango na tineki mi fille a ko benga blona maman o be po boya ota état ya Jojo. Ah bon? Oui. Gauthier. Natini maman wenge na beach Gauthier. Attends, je vais bien. C'est quoi ça, Gauthier? Bengelanga mobali nanga. Ah, otuli, moi si kitoko lokwa yo bato lali bono zo ka kitoko. Okoza mobali na ya bien. O ko linga yo mwana pesa kufina ye. Sikoni. Olela ni. Tu vas où là? Tu vas où là? Kasi na ki hôpital na landi mama. Oh, tu vas à l'hôpital, tu n'as pas laissé ma nourriture. Zeranga ka soki na yena ki kutika na habiter. Quittez-moi là, zelanga, vous êtes Congolais, vous êtes comme ça. Donnez-moi ma nourriture, petit pas. Pour la nous alaka boyo to mona ke mama zate. Ba ye ba bengi ngamba ngona ke kutikele bitabe oyo. Na soki kutika biloko mbango na kukumela te soki na ye na servir yo. Écoutez, maintenant, les choses dit maman non, est-ce que c'est vrai? Papa tika, c'est solo. Peace be lie. Isa solo papa ndetu mona ka pa Gauthier awa yaka ne longi ya kisérieux. Nzoka zana makambo mabe. Vous là, avec des groupes de prière là, tu vois, on n'a pas vous frapper correctement. Des pasteurs de faux, ce sont des macros. Papa. Achana le collège chambre là, alléluia, amen, alléluia. Ok, il est mouillé. Bon, on vient avec musulman. Ok, Allah, écoutez, j'ai pris une vision. Allah me dit, moi je vais te marier. J'ai pas la femme à la maison. Toi et moi ça colle. Bien sûr. Oui. Toi et moi ça colle. Comme tu as 8 enfants, moi j'ai pas d'enfants. On fait les 10 enfants plus ton 8 là ça fait 18. Je vais t'amener à Bamako. Pour ça karangate yoki. Pour ça ça nga ba jeter. Soki yo ya pour ça au moins na kuyebisa ngo mama. Soki ya pour ça a boyi ya prophétie ya kubimake ulingi ngai. Ebela bano ngana boti 8 wana yo kuto charge na bango. Oui. Boni boye ko yo na pa go tsheri ferezate nga ka fuma mama ko la bote. Boni bo. Odara, je te dis la vérité Odara. Regardez les robes comme les mamans de Bipoupou là. Ah, quittez-moi là-bas, maman de Bipoupou là.
bien-aimé Nzamba pambola yo. Na le Nzamba pambola yo. Makanisi na biso ezala disposer na présence Nzamba. Bien-aimé ozomatisa lisusu losambo na yo. Ya kendenge tokutani awo tozolela pona église, Nzamba tombo l'église oyo, Nzamba bimonisa kati na église oyo. Makomi ezoloba ete fait de l'éternel te délice et te donna tout ce que ton cœur désire. Ce qui n'a sa motema na yo ndimisami ete Nzamba ko sala likambo pona église Nzamba osala ngo lelo. Amen. Tokonde na kombo na Yesu. Chérie Jojo, je t'aime beaucoup. C'est pourquoi nous avons notre alliance pour nous prouver combien de fois je t'aime. Na lingi pour na libela. Donc jusqu'à ce que le Seigneur nous sépare. Donc oza moi c'est vie na ngai qui nous souka na souka. C'est bon hein? Papa, tu n'as pas de là. Nous sommes au Talisangay. You na sœur Jojo. Ou la sœur Jojo Alliance. Ma sœur, yo ni nango lingo bande sur l'église. Hein? Nzamba ko talisa bato musote kaka yo. Nzambe papa. Ma sœur. Oui papa. Nini ozo bande l'église? Na kusite papa. Na tu révélation tu n'as na longo kuna na lobana papa. Mama, ti de eza wana. Yo sala kwa mama na biso. Yo mto boko li biso. Ngala ko bomba te. Sina mona mabe fela loba. Mama, yami ndolo. Non non za mwana mabe ya suka. Non zo bata mala sima Bible. Bato bazo kimisa bato ba église, bazo pekisa bato ko sambela, ezelo kwa bato ko ba non non. Nazolo bakati ka mama tile on dit mate pas. En tout cas dans mona na ebike, prophète alingaka inde ko tambola na ye. Mais papa na mama na ngamona ojojo ngana ko chai wapa e ko na ngana ndaku bandeko. Onga na biso lelo. Na toza bato. Toza basi, to tambola ka to yebi. Na lingaki na za ba preuve moko za tangible. Ndako se musena nze makambo te. Mais non non nga zawana non non akoma mwasi ya prophète soit disant pour nakolo baka soit disant nga yo surtout là na yebi ke non azakana mwasi na yebi na mwasi na ye ti de non non bo minga ngala kufi ngala boye na ngoma to balabala bui masasa koloba nini ngai mwana batu jojo wana ngala kufi na ngai makambo yo ndondo na boye ki na na ndaku na luba même so yango na bengi yo mupanzi to solola yo za mama ya ndaku wana yo moko oyeba ndenge nini ya ko gérer makambo na bokoli do ko sapenga ba kumu supa bibila sana oyeba te tide wana ndeko mama bomba nanu na vérifier bomba nanu likambo wana jojo ezali kambo vérifier te ngamo ko aina confirmer. Oh Jojo, la femme de ma vie, je t'aime beaucoup. Tu es vraiment belle, hein? La femme de ma vie. La Bible est le bien. On peut hériter tous les biens. Hein? Oui, tu vas pas, mais les cabos ont moi c'est un malam. Ils ont gardé un zam. Non, non, Naza de après, la bande préparé un verset. De façon que même si le passé à Nani, prophète a empêché, le comme il a ça va déplacement, na intervenir. Mais c'est bien, hein? Là où on a bien. C'est vraiment belle, hein? Oh Seigneur, on m'a Dieu dit c'est la femme de mon ami. Hein? C'est mon cas de prophète. Comme son ancien nangai. Non, non. Sambe nangai. Quand c'est que moi c'est à vie nangai. Par rapport à la demande nangai, c'est pas ça.
femme de ma vie. Jésus. Non. Ça ne me pas ça. Ah. Seigneur. Il y a un deux confirmants en Zambie. Est-ce que tu as bouché un bien ma fin Zambie? Ah. C'est mon cas de prophète. Non, comprends bien. Et ça, ça passe. Ce qu'on a compris, on ne sait pas expliquer. Aujourd'hui, je me pour la nuit. Elle a dit, ma pata, au moins, il y a vraiment. Alati nandimela ah mapata nzaba ngwata lubaka batela penza bango lakisa nani alexa biso tutamba ko linyema ko banga nzamba ke lakisa ka yunde ngozalela ah yipsa penza bango lakisa biso selo selati omuninga nzambe nando batino ozo révélation oze mutu nyonso na ko expliquer ondima ngati nazo ko expliquer mutu nyonso loba yipsa zo ndima te pona nini etambo inanga loko ezalaka mabe on bon dimate au moins que nzamba te na confusion bino bat bo tanga bible er nyonso bozo gêner ka ngam na gêna kambala moko nzamba tali singai likambu ya frère Roger na sœur nani likambu ya sœur Jojo na frère Roger donc ngamo kutezo lekela ngai oyebi ya tim nzamba ko bandia mokito mokita ndenge nzamba ko continue na kondima tinza makonda so frère Roger na Jojo na kondima te na sœur Jojo esel matin ezala kate basi basi bele nzamba ko la samutu mtu te ka Jojo te mondi matin ikosel matin frère Jojo na frère Roger te moi mbi bato mokilo vandi ka ko kanti ba idete mo mona bango azo consoler ndé mo bane atsa sali nazo consoler ba kozala na été ah yango babaka même ata nzambe bato nyonso banaye kolanda ye yesu eza bato mosusu bandimelaki bato mosusu bandimelaki ye te basongisa mbonga ezala bo bobeta maboko bosa fe tika kaka po soko eki reno ba mama tito kote ese non tika ta même si le tosa ya na 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 ele na moi na na yo ka tika napengisa ko makambo nabiso tika vengeance eza ya nzambe eza ya yo te abileka nabiso ko te oyo osala vengeance na place nanga non vengeance eza ya nzambe oyo osali ser nzambe ofuta yo loloko oyaki na église odestabilize nga eza malamu bekiselanga honneur nzambe ofuta yo omoni yo eza malamu Sœur Dupinet, esili. Omoni na makelele surtout les cas. Na ça la problème soit yo to bimato kemena yo. Wemba. Awa to kofanda te parce qu'il y a trop de bruit ici. Mais c'est normal que na eka rapport au lien na condition eza bien te papa. Si c'est comme ça pas. Tu dis papa esimba tenga linka gote na ngaza mutema na na boya. Bakabulo na mama. c'est ozolo bape ozo silisa ata yo moko ebi eboli msanga tina oloba yana bino azana omoni nyonso te komi eza yemo nende ina se ndebi lote sœur Jojo oza mabe ebi tu ngai pe okufa ndenge osali fauche couche wana ongo okufa pe baleki no pe bayembe lote ebi mambasere na bino banda kala nga na yaka na yayo yebisa ye ndenge sœur nono banda obima na mobali na mais aboya yango alobaki non ye na kati église atia motu te asalelaki surveillance ya mobali na ye se mapata folo yebisa ngai ata nebi nini ngai nasona ya na ngai oyebi ngosona ya ye moko makambo abomi ebi ata bolinga mobali yango kani kristo bali te ata boloba na église ke biso tozalaka basongisongi omoni nga nde naza boye na kati église naza misu ya aigle nalandaka mouvement nyonso oyo elekaka mpe nga soki nayoki likambo na 12h05 fo noya koloba ata nzela makolo natambolaka combien de fois nga nasala recensement
pia koyena ndako ase ya Jojo nga moko na misu na ngaboye nazomona nazoloba ozobokola puku na kati ya ndako mais rien abomba bongo mpo ojowanga na po ozotala nga bompwani bese esoloko aboya na motema moko sikotala ndenge akoma kolelalila tata na mama so bakufa kala. Ok, totika baracontation na nyonso boyebi bino nyonso pourquoi nous sommes venus ici mpona koya kotala ye par rapport ndenge auti kobima na hôpital. Alors notre problème ezali notre souci nazwa ye nakende place kimia apema moke pendant quelque temps akozonga awa comme elle a refusé. Alors tokosala nini kita bino bomaîtriser ye lokola wenge na yana bino mosusu batolukaluka babilo mosusu mpona oya kosalela wana totika ngo leka ndenge wana. Ok, moi je vous laisse bozwa kimia. Non alors boya kopesa pasi Jojo tando comme le quoi moi ça kufe nuba. Ok, sois calme, moi c'est fini comme ça. Te non lo bande poku na yazo yenga na ye yo pa le misaka so pesi na rapport ekoki ngo ba nozwa so chitize mlemlemla. Jojo nga na yiki shasa pona makambo wana nga na obenga ya goti na ovante ya goti na solo na goti na yeba nini nini ezoleka yoza mwasi na yebo osali mariage bobalani okoki kolonga na ndako na ye ndenge wana te Jojo ti ekoma na niveau osala fauche couche nga na mwasi nakolinga te ya kotia souffrir yo nakolinga te yo bando olela lelo ozala na pasi na olinga yango te na mwasi Jojo eloko nga na osenga yo nzambe apesa okimia nga na obenga ye gotie na osola na ye gotie yo kozonga na ndako na libala tika kolelalela oyo kozoma maladi mosusu batension baestomac mfanda kimia nga na ye kishasa mpona yo na obenga ye gotie na ofanda na ye gotie na sola na ye zwa kimia yo kozonga na ndako na yo oyoki Jojo longola souci nayebi te ya gotia komi na niveau ndenge nini amosala nzambe akokwela batentation boye mpona nini mais tina ozwaki mia ndeni na église kuite sepanzana mais mosala nzambe so ozotambola mabe église fo epanzana bato bazofingisa basala nzambe bango wana ye gotia bosani nde azali kolala tolo na se bapriere bagene nazobima paster nazosala bwe nzambe esalela ngai lelo ya gotie donc nyonso to atia yango eke na filme ka boye yaya Jojo nasengi oza makasi yo kosauve mobali na yo wene eza eloko te eza mabongisela saktana yo oki kobibisa yo oki kosauve place azali nga na obenga ya gotie na kovanda na yo bondela tia mabolongo na yo na se ya gotie ozonga na makolo na yo ozoyoka sika kolela le olela nini ozolela esalaka pasi esalaka pasi ça fait mal. C'est pas. S'il y a plus de gens qui ont changé d'esprit, ils ont incrédule jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Il y a ma lame pour bandi mayo. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Mindondo. Kanga munoko. Papa, il est loko tenga mo sina. Kanga munoko. Mindondo égale Ndoki. Même chose. Ndoki égale Mindondo. C'est la même chose. Moi, ça, c'est un moutouma. Moi, ça, c'est un moutouma. Moi, c'était ça. Moi, il faut que je l'aime pour Andima. C'est ça la femme. La femme vient après les crapauds qui a sauté mes bêtes. Balobango. Comment naibité? Nasala ki mabe, de la zui moto nanzambe, nachana lupango, nasali mabe, moto nanzambe avandi pe nakata lupango, nazobenga moto nanzambe, 10 nazo pesa, ofrande nazako pesa, moto nanzamba leka, okamati mo transforma, nzamba kupambola yo. Oui, moi eloko moi patelo mo muke, moto nanzambe zwa, nzamba kupambola ngapi, voilà moto aye wana pona kusunga biso, yeyo moto nanzambe. Nyonso ya moto nanzambe alobi, toza ko ndima nyonso. Nzoka moto nanzambe, azotala semenge na ngai. Azotala semenge na ngai misu, azako pambola biso. Azotala semenge na ngata kupambula idiota akamati mwasi naye atiki na hôpital na mukuma mwasi azali fausse couche alo semenge na ngata miguu akamati semenge na ngai moto na nzambe mutu babe papa sobola mutu babe kanga
moto mabe oyebisaki nga va moto na nzambe tosala bolamu so ya ndenge nini bolamu ni tokosala siko mpo moto na nzambe azala bien moto na nzambe apambola moto na motema malamu. Qu'est-ce qu'on peut faire? S'il vous plaît, papa. Je sais que Nasali Mabé n'a pas tort. Ce qui est vrai. Non, non. C'est la femme de ma vie, papa. Azolo Bapé, c'est kata sonité. Hein? Oh le Bapé, yo de lokoni yo kozenga la fa na libala nanga. Maman, na ko bomba bolingo. Oh lukenga libala tika tika. Homme de Dieu. Nazwa kyo awa pona que soki nga na voyager na mama na bana to voyager. Cellule le roi a cellule la prière awa c'est beaucoup ko tika la non na cellule et peut être na ndako na biso. Voilà bola mungana na mais nzoka oye au sali makambo ya mabe moi si no hôpital fausse couche et yo au sepeli na yo na oyo sali zo ba mbele miniti so ça homme de Dieu te mbele miniti kaka balbi na sali bola na homme de Dieu comprendre te balbi na Bible ne touche pas mes ouais so sali kam ne touche pas mes ouais ne touche pas mes ouais frère na ko sanzabe pianga 2 minutes na touche ouais na yo ona bola mo sali na débosser yo ngana je suis assez boxer nga na débosser nga moko ka taya mi taya basa sto comme kuna ndeni mobali nanga to point mimi to ba to police comprendre te que so ki ndenge ni mais frère on attention awade ndenge zo bima wa libela Dieu merci pour ma prophétie na yo ngai na bikende to kende tide on yata wate ndeko no moko te famille ko s'il faut rester à la commune ou na community na voyager na sala makamtu bolanda ngai nga kana la kabino papa ndenge nzamba sala ki grâce mon bengo ba voyage bana bazoke na yo moko nga penza masali nga grâce nazoke le Gabon na mwasi na ngai nono yango frère on a le vignon sur na moni écoutez non papa nanga pardon kana yo kaka na ko kagala de yo o kibu supola yata yo lo met ko kasonga yo o atay angaya okimisi mutu telema wana ndani ngona mukaba ikomi na konti na yo jana ngona mukaba moni okoki na kolela mais tout ça si c'est pas la volonté de Dieu obandolela lela bosala makambo selon volonté na bino ezata nzambe te soki ezalaki temps ya nzambe ke obali na temps ya nzambe zemia ne ko longwa te zomo oko lela oko sala nyonso tout si c'est pas la volonté de Dieu o changer volonté ya nzambe te onga nazo senga yo moni makambo na benga ko na speko na téléphone malgré kutani na la situation mususu mais eza bongo nzambe a convaincre nga mettre fois na le sang que non nzelo kota kwa nezaki yango te oza mwasi o nzambe a prévoir ko no do yaki o wana pa yaki kakisa volonté nzambe yo po yesusu boye po sakana ngai mama faut être na vie il y a un temps pour tout ce qui temps wana oya prophète nenga yaki alobaki soki ezaki na temps ya nzambe ezaki na temps peut-être après spitaki frère Roger so pona nzamba yebiso ke konga na za mwasi na yo na prophète na tula et puis ko tsaka sima ko lemba suka nzambe on peut se passer na boyeko maman volonté nzambe ba néglige kango te nga lobi ka o nzamba lobi na ngai pesa na tambai na mbela na kende sawa tala yango nazoyebisa na likambo wana j'ai fait mon choix un point barre choix ni yo sali ya Gauthier choix ngo ya malamu to ya mabe po sali choix mabe ya Gauthier obosani tolo na se ba prière ozo gêner nengina comme pasteur to ya Gauthier nini shongo ya mabe ozolobela ngai oyo yo moni shongo epokelenga malheur yo moni shongo okutinga malade to yo kutinga vraiment na ba situation moko boye oyo ozo regretter parce que église est panzani
église ezap église ya nzambe ezap église ya nzambe ezap église epanzani soki choix nosalaki ezali malamu église enge epanzana te ya goti osali choix mabe petite sœur ata nayebi te nini ezobika na motu nga nayebelaki bamakambo te regarde na likambo nyonso na vie ya le haut et le bas même na église omona ntango bato bandi bakoma ebele bandimi bazo ebele epuis na ntango bomonaka meme bato bazokita c'est normal moi je trouve ça normal naza ndeko na yo nakolinga bien na yo nabetaka tolo na ya nanga paster nalalaka pongi na kimia mpo nayebi towana mosala nzambe na famille kasi continue kolala kimia wana naolala kimia te ya gotier naolala kimia te parce que église epanzani naolala kimia te mwasi azolela ya gotier mwasi wana aza mwasi na yo ya libala obali ye na miso ya nzambe na miso ya leta na miso ya famille otie ye wapi otie église ya nzambe wapi ya gotier obosani bajeune nyonso banda osala obosani makolo okeluka nzambe lelo obosani nyonso to wana otiki ekende mpona nini satana nini azokosa yo y a pas de satan bino boyebi koluka satana partout non le problème ezali kaka ke ndenge balobaka reculer pour mieux sauter ya gote tika kopesanga bareseau ozopesanga wana ocomprendre nafuti billet na nga depuis paris nayeki chasa mpona makambo na yo natiki bana na ngai est-ce que ozocomprendre osola na mosala na nzambe naosola na mosala nzambe église ezali voilà omoni biso basali na nzambe tosalaka makambo nyonso par rapport à volonté ya nzambe par rapport à badirective tozoza nalobi na yo pour expliquer yo calmement pour comprendre j'avais fait un mauvais choix oyo esepelisi motema ya nzambe te car oyo azalaki sengeki azala penepene na ngai oyo babengaka femme ya ministère une femme qui t'accompagne na baprière une femme qui t'accompagne na baconseil oyo aza na sagesse oyo aza na intelligence makambo wana alobaka yo wana laisse-moi t'expliquer na kati ya jojo makambo wana eza te e na trouve yango na kati ya nomo makambo wana omona yango te 3 ans de fiançailles oki oyeba mwasi oyo olingi obala te eya gotier 3 ans oyo osali na jojo ya fiançailles nasi oza na temps nyonso to mpo oyeba mwasi olingi obala aza nani aza ndenge nini ya gotier tikopesanga bareseau ozopesanga wana naomona ngo ya na sens te nga mpo na nga tovanda na famille ya jojo tosolola ozonga na nzela oza so na nzela te ya gotier mpo na nga sikoyo maître ya situation maître ya makambo ezosalemo nalobi na yo yo yebaka jojo te nga motu nakumba ye na présenté na bi voilà la femme que je vais épouser mais namoni ke esimbi nango te comme maître na revenir sur ma décision nalobi boye ekota oyo na motu on ne va plus en parler moi et jojo c'est fini Non, non, ne pleure pas, maman. Bato bando yibisana bando nzima te. Prophète est mon cousin, vous voulez mon collègue qui m'a comme un Non, ne dis pas ça. Nena ebeli prophète a rôle belo wa bon moteur. Prophète a balo na miso batunyo son église à la so alliance. Ko ça le logo bon moteur. Prophète a kozanga pour moteur. Aza mo sa ministère, tesser non non mo sa ministère. Non, non, pour le bon côté. Moi, il libère les news à la bitumba. Nana kondi mateke prophète à quoi sala acte wana. Na rang oyo chake na mboko ya Congo. S'il y a 5 vrais pasteurs, à cause de 5 vrais prophètes, à cause de la yami balé, toi ya liboso. Hein? Lolenga nzamba zo salela ye. Ako koma na niveau na te mama. Pona nini za calme-toi. Aza musala nzambe. Hein? Mon Dieu, il a un prophète, il est là, il a un pardon. Mon Dieu, il a un prophète, c'est fini. Maman, calme-toi, calme-toi. Non, non, nazo panguse mai. Voilà. Nazo panguse mai na biso. Papa, tout ça pourquoi? Papa. Donc, ngai pensa moto yo moni au poignardé na Mukongo. Non, non. C'est pas ça que vous pensez. Eza makambo maman lobi na ngesalinga passe na niveau tozoto papa. Si na lobi na utu ko si y a 5 prophètes. Tu continues à la toucher.
si à 5 prophètes, yo kozala ya premier bien mi balé. Frère Roger, Namboka Congo. tu continues à la toucher. Non, je m'excuse. Nous allons continuer aussi à yoye. Au moins, il a été. Donc, présence n'a sur le bel côté. Nous allons calmer par rapport à ma cambo. Ce que l'église est, on ne sait pas bien. Mi pena mambaloba, mutako bomayo, uye wana bolia kanaye. Donc, yo pensa, l'évangéliste Roger avec ma femme. Prophète. Voilà. Nzamba Olingo. Nzamba lobena tulisa matin. Ayebi ndenge nini ya kosala makambo na ye pour que ekene na ndenge ya boboto. Maman, ye wana botika na ye. Donc depuis toujours nengo mona kanga na ye wana olula kana yo ye. Oza mutu mabe yo pe mobala kolinga oyo moni ya kolinga. Nde évangéliste Roger, un fainéant, un faiblard, un incapable. Nde muto mono zolenga lokola mbanda. Oza vraiment 7e break après le crapaud. C'est pas possible. Otala kité. Okolo comme sous-souté. Papa. Mais tout ça pourquoi hein? Tais-toi. Ngana créé yo na bimission na monde ya basali na nzambe. Moi j'étais façonné. Est-ce que yo yebanaki? Est-ce que Bible yo simi na loboko? Yo yebaki ko méditer? O yebaki ko tangango? O yebaki makamba bon nzambe? Moi j'ai prié pour toi na présenter yo epai ya nzambe Roger. C'est comme ça que je foutanga. Voilà, non sungayo. Maman, pour ton information. Koite non simbote. Lokola pe yo lingiye. Yé pa lingi a mi pesi o simba no ye na nzoto. Asi kwa sa simbi tiwa. Asa koma kitiwa pino bisimba. Oso simbi tiwa pino. Conscience na ngai. Voilà. Na masosa lelinga nzambe mokota kosalango nakoyeba kolinginga soki banguna nanga balongi likolo na ngai te nakoyeba kolinginga soki banguna nanga balongi likolo na ngai te yango nayembeli yo kumama na yo mokonzi na bakonzi. Ça c'est ma vie, il faut arranger. Yo pena. Webi, nana bisolo. Même dans ma commune, on peut hériter tout. Quand la Bible est le Proverbe 19, ce qui on peut hériter tout de nos parents. Mais cause de mon bal et tout moi c'est malam. On les a donc à yanza. Qu'on regrette ce qu'on les a regretté. J'ai dit ce qu'on a regretté. Hein chérie? Je t'aime chérie. Donc, si je t'aime plus que la mort. Baby, bon, et ça l'a prévu qu'on a les caca dans la prophète, hein, pour tout comme autosaler. C'est la vie et ça l'a beau. J'ai béni, non, j'ai béni mon Dieu, j'ai béni Dieu, vraiment. On n'a qu'à quitter qu'un jour. C'est que la cause à la bouche, moi, c'est mon tendre le quoi, il y a que bien mon cause ça là. Vraiment, tu es vraiment un don de Dieu. Nzamba yibaki, c'est-à-dire à bomber la gueule quelque part. En tout cas, Nzamba yebo bongisa makamu. Azare pa Nzamba ezalaka te. Donc Nzamba yemo ka ebininga bongisa makamu na donc fona leka boy pona kutana na boy. Donc c'est Dieu. Ezalaka ndenge wana. Ezalaka bongo, ezala batu mususu omona ta mususu basali 10 ans de mariage, quand ba se séparer, moi ça azoko mibomo. Oh mibomo pourquoi? Ezalaki nzela na yo te, ezela ta Nzambe, Nzamba kotisa yo, afasone yo. Donc esenga ka Nzamba afasone. Onde omona ba réalité abo, et donc ils ont vraiment toko fort. Hein? Je t'aime chérie. J'ai fait mon choix, un point barre. Bon, moi je suis dans le but des amis. Je ne sais pas madame si tu as quelque chose à ajouter. Continue dans la conseil. Merci papa. Je pense que tout a été dit. Mais il y a qui s'est connu comme ça en raté. Jojo, tu as bien qu'on traverse la période difficile. Mais dans le moment où tu as commis, on a conclure les lots que binomi balé, nous sommes là pour bosser ensemble. Alors bosser la kaka bo moko. Botizo tangai.
bozala kaka bomoko po to voyage jojo kolela te nayebi ke séparation ezali mpasi me mobembo eza liwa te esika bozokende nayebi ke bokozala kaka bomoko boyokisa biso soni te na sur nyonso papa bino alobi nyonso tobanda koloba mikolo nyonso etikala bino ezala lokola eza na mémoire na bino ntango likama mabe elingi eya bobosa na bible te bible ezala na centre ya vie na bino roger nazobendo matoli oyebi mwana obisika awuti aza orpheline de père et de mère lelo yo olati mokumba wana okomi papa na ye okomi bandeko na ye yo okomi nyonso mpona mwana mwasi oyo okomi ndeko na ye Papa, t'es parti. J'étais trop ici. Ne pleure pas, Yaya. Le bon, c'est que si je sois un homme, ne pleure pas. Nassur yo que mon passe oyo séparation des passe. Merci maman. En tout cas, Jojo Azamwasi, on a monté Azamwasi ministère en Haïti. Depuis qu'on a Jojo, on a comprendre que moi changement côté vraiment dans Moussala, on a ça la Ranzami. C'est pourquoi on a géré devant l'Éternel, devant la famille, tenant Zamba Kamba. Pardon papa pareil. Donc moi je suis responsable de la famille pour maman en bas. Mon niveau il y a pasteur la chance pour net singa esprit na rango to kutana na été pour surtout kutana na longola tamino mais lelo ba bia keso Gabon so nini et puis ba jara batu wana OK so ko escroquer batu so nini et puis fina e baby frère nangina ebiso lo moko ser nanga aza nyonso pour nanga zo mon nayoki chape lupango mpeza ya oteka te mama ka nde tosololaki mbongo aturo chaplake esisa makambo mpe baplate mava abota abala mwana bato ezaka bongo yaya na famille na makomoloba mama komoloba mokumba batie mobala monana te tous wana mombo voyage bayebi déjà lobi déjà so yoki ke ba osala ekoki tozoswana te tozosolola. Ok, je crois que nous aussi lobami nayoki bolobi petite sœur mosusu akende kosomba checking ezobeta mpe boye en attendant tozela ye eza divers ça ne sert à rien tobanda de gauche à droite. Ok, biso tolobi courage donc mpona koloba ke biso na moma na nyonso tosala esimba eya na eloko erata te de même ndenge tozosola na yo topesi yo chance biso bina tofongoli motema na biso mpa na yo garde mwana oyo jalousement. Donc pour terminer ngana moni roi de son tout qui toko salamwa. Mais non. Mais yo comme sangai. Comment expliquer que Moutoro se métamorphosé na minute moké au komi mutu mususu na seconde. Attaque tu mbenjo pas comme qui peka. Et so arrêta moi attente. Dans la seconde na minute au komi na Gabon au komi mutu mususu. Non. Ninge comme Elio. T'allez là télé non. Ça ne te ressemble pas. Ninge comme Elio. Aujourd'hui ni kilanga mulinga cigarette. Ozoki. Pour minga cigarette ezui.
soi-disant prophète. Au moment où on attend les nuits, soi-disant prophète. On a Gabon d'être aux épiques, ça Nicolas Taboye. Mais est-ce que vous soi-disant prophète? Est-ce que vous comprenez comment moi c'est mon seul ensemble? Nani mo c'est mon seul ensemble? Et puis nani mo seul ensemble? Mais ngana mo seul ensemble? Koti oli boma. Ngam non lo kota na simate. Eh taba goti. Ata kuti ngana o mela bière. Ata na o filmer koloba te. Parce que musa na yo sa Gabon yango. Yo nem to limto koma na niveau oyo. Oza mutema mabe goti. Ngai obanda ovanda na ndako grand sœur na nga mindondo. Condition na banda ovandela. Chambre na kuna banda la les akata boui. O memanga na Gabon pour faire souffrir ngai. Le so comment me dans comment filmer apona yo? Non. Kombenga ngate. Vio na koma na ngweza yoti. Nzamba lobi, nzamba talisinga. Lelo Jojo na frère Roger bazapi. Jojo na poto na frère Roger. Bon mené vie na bon na ndenga bien. Atenga fion. Fion. Zonga boye. Non loba na oti. Goutier. Quel Roger loba na? Roger o ezaki évangéliste na yo. Roger ezaki célibataire. Na Jojo yanga. Yayi Jojo ya fion. Nga nazana mobali na ngate, nazana na fiancé na nga komone kendo. Abanda o respecter nga makasi Goutier. Ona banda loba na banda yoka. Yo meninga na Gabon pour Jojo avec Roger tu m'as dit. Non. On la maman Goutier. On est bon ma Goutier. Vina nga le baby bona yo. On se croise na banga fion to la nini. Ngana yana ami ndo ndo ka tesa pona yo. Et pona yo Goutier. Tu as osé porter ta main sur moi. Et puis tu vas ça moussou. Goutier na bon. Non. Seigneur, qu'est-ce que Maman le couffe. Ah, Jojo, ma femme. Seigneur, aie pitié de moi. Maman. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je t'ai désobéi, Seigneur, aie pitié de moi. Beta ngalo nga punda na. Na ebisio. Ngalo na Gabon total na ebisio. Kabuye koyo kambu na Nzambe. Ah, Jésus, aie pitié.